ngote boye baka. Sikoyo. Banda osala ki bandirect wana. Ah. Oluka ki déjà problème. Et puis osala ba émission lokola mutu moko boye a tosa mibeko ya tata nzoka nde. Te. Boyo kabandeko. HD Pro Kimbangu comme on a Jansi Malakiti. Jansi Malakiti batindela ye papa moko no kimbangiste $200 à payer sa papa Mbenza. Mais a commis ça $100 alias $100. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mukondima atako babako la kima futa na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta toko kesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi bakonzi ndenge bozomona likambo esalemi awa toza na opération ya défilé ndenge tolekaka mikolo nyonso faki babeti ti bato nyonso baleki esili ekomi na tour na biso toleka baflétiste faki baboyi kokata balobi ke baleka kaka bongo tobeti ndule na biso toleki esili tokomi na esika na biso yango wana tomoni papa passer abengi biso kobenga biso bafanfaliste baye kolanda biso lisusu ti baye kobundisa biso désordre bozomona bato batandami boye ti bato ya libanda faki ya mushinda baye kobundisa biso fliki mpo na nini biso toleki tolekaka te yango wana bino bakonzi bolanda likambo soki toza na erreur tolekaka te boyebisa. HD Pro Kimbangu télévision omwenga ntango osimbi la princesse de Nkamba omitie na problème. La princesse de Nkamba basimbaka ete alors bandeko bozo bakiti bopusa na bovanda boyoka makambo nga na ngina yebisa bino po ete HD Pro Kimbangu asimbi la princesse de Nkamba seko awa pe tozobomba sous salité te mabe na yo nyonso ata ezalaki ya kobomba mekobima na mpoasa siko nga na yo kobimisa mabe na yo bato nyonso balanda nga bayoka. Alors osali en direct bato bakota bafingaka nga et puis balobaka la princesse de Nkamba ngo ya wapi wana ya Nkamba ngo mukolo nini tokoma na ba princesse de Nkamba yo lobi kubotanga komba la princesse de Nkamba wana kutu awate Nkamba to ba princesse te yo za bébé spirituel oyeba ndeni so to na ba princesse ou pas so ta ngana ye na tondi na nguya nyonso nazali la princesse de Nkamba so boyeba ngo te boyebaka sikoyo banda osala ki bandirect wana ah oluka ki déjà problème et puis osala ba émission lokola mutu moko boye a tosa mibeko ya tata nzoka nde te boyo kabandeko HD Pro Kimbangu comme on a Jansi Malakiti. Jansi Malakiti batindela ye papa moko no kimbangiste $200 à payer sa papa Mbenza. Mais a commis ça $100 alias $100. Bozoyoka. Sikoyo papa Mbenza petelma azali nzambe. Akrevela ki mutu wana. Akenda ki kotala ina révélation ndenge ezalaka papa Mbenza ki kotala. Bazo solo la. Abi na merci na mbongo tindela ki ngai na mona ki $100. Abi papa te. Natinda ki $100 te natinda ki $200. Abi na mona ki $100. Abi papa non natinda ki $200. Abi na mona ki $100 na mbongo tindela ki ngai. Ah, a regretter mais papa il sait même à ceux qui obi benga ye akoyamba yo te. Ako éviter yo. Vous comprenez? Et les papa naza ki mbangiste te. Papa wana aza mutu andimi aza de yakuaya menana koti te. Pona nini atala ki na mokili atali pena ke église kimbangiste bazana Nkamba Nkamba na soki mutu akei oza kimbangiste oza no kimbangiste oza ne sika kolala okolia okomela ata osali inane okozala bien et puis ozongi na opeka kata oyo lingi mais na ba église mususu ti topesaka badimi wana tomona basala mambo wana te
abi non nga fona la nkamba tellement nkamba eza nouvelle Jérusalem en tout cas ngai ngala komolanda na nkamba nga pe na kubana soki nini dim na nga vomi na pesa na nkamba po nkamba kuna ezolesa mutu nyonso papa wana akoma na croyant et puis batata bakoma ko révéler akoma ko soba révélation papa simengi mo kiangani e muso ko mona papa mbenza papa wana zwa $200 et puis avant yebisa nga mambwana wana na avril na zana nkamba abenga nga mama balenda na ngina tindela yo mbongo $200 opesela nge papa na bi problème te tinda atinda mbongo na zwa mbongo na kina na pese papa wana yebisa nda betela nga lisolo wana na avril abina tindela papa Chancy Malakidi mbongo $200 apesela nga papa mbenza mais akomisa yango te akomisa nyonso te pardon aki apesi $100 abombi $100 nga na zwi révélation papa mbenza yemo kwa yebisa kinga esala kinga bien te et puis kaka ndenge papa lobaki soko bengi ya ko éviter yo koyamba yo te ti lelo atikala koyamba nga te tala ka tan wana eleka nango nga peti na sala ba émission bonaza na idée na été donc a touché la princesse d'Enkamba aïe 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 papa wana te papa ngo banda to sola tan wana na yeba ke kutu sute o mona mutu moko soli ne mais o comprendre kate na ye on ne pas positionner te banda wana petit lelo eleka nango papa ngo ekobenga nga susu po ayebisa nga révélation azwaki na moyi papa na bengi nga bina nga mama balenda na zo révélation azwaki na révélation ya papa diangenda tango ba accident moko esalamaka batu ba yako piller batu ba voyager na nzela nkaba ba yibi bango biloko boyibi accident wana ba yibi biloko basali ba desode na nzela nkamba papa diangenda sili kaka makasi abi bazobebisa musala tata na ngai asili kaka makasi tourbillon bimasko mutu atinda ka bango bakele kosala désert wana mutu wana papa diangenda tourbillon wana na kati ya tourbillon wana na katikati na amona pe libulu efungwami ya munene sikoyo tourbillon na kati ezalo ko ya ba goudron sikoyo ya moto ezotoka papa diangenda ganga yoka kanda bozobebisa musala tata na nga ayoka kanda zo mutu wana buaka ina moto abwaka ina libulu wana yo papa diangenda lingaka musala tata na ina balchete papa na tango za révélation pa ko zo sur révélation papa diangenda yebisi ayebisa nga na banga te azana nga po mikolo o kaka bato to tomboka bazo comprendre des visions nga te bazo yeba te makamunga nazo yela bino il faut bosala ka ba recherche il faut bozwa ka temps ya koyoka ngo boluka bosala ba analyse boluka bolandela te mais obandaka ko finga ndi ko finga ne bozo yeba te ke tata yemo ko zo sala makambo po te bofungwa mamisu bolamuka tamba to bofinga nga papa wana benganga azwi révélation moi papa diangenda bina ayebisi a na banga te azananga siko ti tango ayebisi nga bongo mbala moko image ezongi nga ayebisaka nga makambo ya Chancy Malakidi oyo na bien en tout cas Chancy au fond na ça il a émission depuis vendredi ezaki vendredi da butu ezaki jeudi vendredi le na butu ya samedi na so révélation ya makasi pona makambo ya Chancy Malakidi oyo mais na eko bimisana ngaka oyo alors tika kombo nanga ngaso bozo toucher nga ekoluka bino problème ngaso bo continuer na kombo nanga bokoma ko lakila mama be botika boluka problème ezana mwana mwasi moko azana Luanda kuna yepa ndeka ki en direct na tanga kombo nete mais aleka ki pa en direct pa mwana oyo Daniel Dibuya ayesa ki ya yebinga koleka azana ba photo na meme ya kala akosala émission pona nga siko yango nga na lobi mama na yebi ko kolanda nga tango kosala émission ko ye ko bosa na te tango yebaka nga ebandaki ndenge nini osala pona vie na nga ebeba nini osala makambo nini osalaka loba yango nyonso po ete nga la princesse d'Enkamba na panzambe sina limbisama mais yebaka yango pe ozana problème ya tata mukolo olobaka ke Paul Dibuya ozobunisa Paul Dibuya keba na yo Paul Dibuya aza ebala munene papa silikaka a révélanga makambo bele pona yo a révélanga makambo ebele siko soki yo osala mission nga na bimisi yo na bimisi na bivi na obo moto na sur le plan spirituel o tata la kisinga tata zaka na kanda na yo ala na Luanda ayebi aleka ki pa mwana na ngaku to lobi ngane na abo musisa ya soni si bakata po pa nzambe sina limbisama
siko yo eza ba photo so bimisi o gagner ni on so sala wana pouvoir te mais ozo komi la ke la mama be soki o sali emission ko bossa na tendengo yebelanga ko bossa na te ba jeune ni oyelaka nyonso loba soki o meki soko lobi te ngana oloba alors ngane naza boye naza de pembe nazali la princesse ya papa naza de pembe na petwa mokili mobimbe ko yinanga po basekele ko bima awa pa nanga ki mona meso basekele ya batu niveau ko bima pa nanga boza pena desi mais après les temps à venir nde bo comprendre nga après comme na ba journal ngai na comme na ba journal ba histoire nga kombo nanga alors j'en suis oyo ana mo yibi ya bomona batu baolongola batu na lingomba boye siko batu ka ko mona mbalo na zaki bien eti ba jansio so balongole na lingomba bolo bani azalaki bien te ya kabiso kutwa boye asala kani mona mabete minzoka ne oya mabe asala ka sese bino boyebi te nzamba yebi yango esali balongola alors boza la prudent mikolo baba batu baolongo papa za kanda papa de mutozo bino ozaka ka o papa te mta osala bongo papa yemoko abongisa makambo na ebongo abandi ko longola batu bato ya yete bakolongwa akotika na ba oya ye bato musu boyebela ka seme papa nzambe azala ka sente bakolongwa ka bakokende alors boza la pride bo bangela likambo nde bazolongola bato po tata o récupérer ya ba oya ye te aso bimisa bango ale bo mona ngote ba vanti bo landa yango na molimo na mosonité zala prida soso la soza mabe moko boyelongola jasima la kili ki moyibi botika tango zokene kopesa nzambe loko mais ozo yiba mususu oyibite kaza nzambe alors bino bato zala pemene ebale bozaka na somo ebale te bokeba lobi ko bebela ka bino fo bozala na somo ebale po ebale pe liaka ka bato bazala ka pembeni yo zala somo ebale te mais ebale pe liaka ka bino ki moyibi tina niveau o apo ke osala ngé mission mais yo moko za dignité eza mawa pona bino Qu'est-ce qui s'était réellement passé aux États-Unis d'Amérique concernant les dossiers de notre frère? D'après les informations aujourd'hui, dossier Oyo Ezali Boema de Kotolanda explication. Parce que tout le qui a un peu mis Tolanda. Papa Nabiso, comme on a eu Simo Vanga avant d'aller aux États-Unis, Azali musicien, to Azalaki musicien. Maintenant, Azalaki parmi Bato, Azalaki excommunié, parmi les musiciens, Azalaki excommunié, comme on a eu Angoyo. La lettre, il y a excommunication, lettre comme on a eu en Ghana, aux États-Unis d'Amérique, on a bien précisé. Pourquoi c'est quoi Azalaki excommunié? Azalaki na kati ya groupe Oyo WhatsApp, le musicien transparent. Les babeta karma solo entre les musiciens na kati ya groupe Oyo WhatsApp. Maintenant, il s'est fait que le dimanche, Maman Marie Mouilou fallait qu'il ne kosambela na paroisse ya Kisenso. Ba musicien nous sous balobi non biso te déplaçaka na ordre to une ordre te moi te déplacer zaté mais papa na biso to za ko mona papa Simo Vanga ati audio lobi maintenant nengeni bino ba musicien pour se déplacer pour la conseillère direct pour poser la ordre alors que te déplaçaka kutu pour na ba pasteur ba du collège ba de la ville maman Marie Mou le conseillère boze la nini en tout cas bokinde ko beta de parmi ba musicien o ba kendaki ko beta na yena audio na ezali na kati bazanit désobéissance parce que bazwa ki mot d'ordre était nde bazala ki excommunié de l'église donc yelo que faire excommunier ye notre vocal na ya tika ki wana ya wana et faire excommunier papa pasteur na biso azali papa pasteur Patrick Lukeba comme na ya wana ni le sélection papa pasteur abeng sa ba policier ba kota na kati ya église pour ba interpeller papa na biso Simo Vanga et le cas qui boye. Quand on a excommunié, il y a lobby que non. En tout cas, on a excommunié, on a lobby on a bêté, on a fini moututé, on a lobby de Makambo est réel. On a église. On a déjà lettre bimi officielle, il y a excommunication là. Il y a radiation là. Papa Labisso a s'entêté à l'église parce qu'il y a lobby na salle de l'autre côté. A épé l'église. Papa pasteur a lobby en tout cas, ba yebi ko za sunali ko mbate soko vendre wa to un problème, faut au zonganda. Papa Labisso a lobby nga na zonganda pourtant nga na ressemble. Les salariés papa pasteur a bien un policier bah il a bien interpellé que non bah policier ton baillé bah tout ni papa pasteur pas mes amis papa pasteur non eux allez ngomba nanga ngai n'a dit comment na sous mon dino t'es pas désobéir parce que papa pasteur a bien dit ngomba na yé pour éviter bah makambo be mboka ba paya bah mbe koleki un peu ébélé yango salagi que bah policier bah kota voilà un peu brève explication.
mais bandeko nyonso boza excommunié na papa Simo Vanga boyoka histoire oyo. Papa Simo Kimbangu na 21 tant bakangaki ba faire subir ye pasi moko ya somo martyr. Mais atikalaki ko riposter te. Alukaki pa ye bataza na faute toi za na raison. Atalaki objectif na ye. Yango ndima ki passe. Boza excommunié, d'accord. Mais bon luka boza raison te. Bo santé TPT et ko koma petitesse bo vanda. Bo vanda na bandako, bo tosa. Bo ta la raison te. Bo ta na objectif. Bo kote lingomba na objectif nini? Soki le noza libanda lingomba. Objectif na ko kolongwa ta? Est-ce que soza libanda lingomba? Nzambe na yo longwe. Est-ce que soza libanda lingomba okoko tia maloba nzambe na yo te? Et pas ya ba pakano. Réfléchissez un peu. Soki ba peso si malingomba vanda. Boto sinde yangwana. Ozala la raison, ozala la faute. Vanda. Ko santetete, respect de yangwana. Pour nzambe na yo, papa Simo Kimbangu ye moko azalaka maltraité, azwa 30 ans de prison. Ba bete ba fimbo ndenge na ndenge. Mais asalaka nini? A ripostaté, a luka ye ba per faute azalaka na ngoto to raison. Atala ko objectif na ndimaka passe. Boto l'objectif na bino bon ndima na bino bo vanda. Vrai ou faux, restez à la maison. C'est le mieux à faire. Merci Bandeko Nangai. Pour la Bandeko, bah, toute explication de Yangwana. Merci et bonne compréhension à toutes et. Ngai, Nzamba eko isanga, Nzamba isanga, na litoibu, na ndoto te, na moe. Azo isanga lobi Adeline. Yo ozo kanisa ke papa Simo Kimbangu kiangani azo kufa. Yo ozo kanisa ke papa Simo Kimbangu azo kiangani azo kufa. Ngana bi nazo senti ka azo kufa. Non senti kazo kufa kala minute. Nzamba lobi na ngabo bande kubuto funga matoto yoka. Nzamba lobi na nga Adeline. Oh. Ngalo bandenga lobela ki ndenga lobela. Abi papa Simo Kimbangu kianga na kende ko kufa. Kufa te. Papa Simo Kimbangu kianga na kufa te. Abi ko kufa te. Abi na ngabo lobi suki kasi papa Simo Kimbangu kianga na kufi. Ozomo na teke eza lokwa banzambe bazali susu te na mokili. Abisoki papa Simo Kimbangu kianga na kufi. Eza lokwa banzambe bazali susu te, eza lokwa banzambe bapungi tu bake ko fanda quelque part na likolo. Ya mwana akokufa te. Très bien bandeko nanga tolandi révélation ya mama na biso. Mais yangwana tende problème nanga. Mais na kati na yango na souhaitaki na éveiller conscience ya ba mama nanga ba papa nanga bandeko nanga kimbangiste bandeko nanga yi na kati église kimbangiste révélation oyo eleki na nzela ya nzambe molimo mosantu te oyo eleki papa mbenza te po yango ezo autorisation ekoki kozala jamais source ya ko raffermir foi na biso po na lobi bongo tona na maloba papa mbenza place de comprendre. Suivons. Les Camerounais, c'est la très compliqué. Ça vérité. Aujourd'hui, les Camerounais, il y a mon livre qui m'a donné alors c'est le livre de Gosane. Ça vérité. Tolandi na boke binga so bande konangai. La spiritualité, elle est tellement compliquée. Ceux qui ont eu révélation, tout le comment il faut les gambango pas papa. Ba éclaircir yo. Mengi to kozwa yango tozu message wana to lobi ya solo. To confirmer yango mbala moko. Mais alors ceux qui sikoyo o ebimi na maloba mama na biso. Le contraire na ngwe bimi. To koloba nini? Mengi to ngolongwa lingomba. Mengi to kimi. Nzambe akufi. Aloba ki kutu na révélation ki akokufa ti akufi ndenge nini. Yango na yo bande ko na ngai. Le kimbangisme, ce n'est pas une question du yakozala fanatique. Dans le fanatisme, c'est le réalisme. Mondimi, oyo ayebi ndaku ya papa na ye. Ndenge lekelaka. Uta 21 tilelo. Tozala mayele bande konangai. Oyo mama na biso azwi ezanzambe aponi azwa yango. Malamu na ye. Mais soki nzambe a validé te, biso to yoka kaka total. Mais total a denkambe lobi nini. Ye moko nzamba lobi nini. Point barre.
plutôt. Par rapport à ngane nazomone là. Namona maman na bonzoto. Azakati na biso. Mais na bolimo. Maman azana biso te. Ce qui te tali bien, maman na ndenge ya mabete. Bandeko na ngai, maman na biso alinga la kisabiso ke yenda za tetu koleka bakimbangiste nyonso. Opération ezamoko. Signaler compte ya Francis Kabalenda. Nazo la kisabino na tutoriel. To fongola mato ina misu peto salela yango po satana alonga na katikati ya bana na nzambe. Tolanda yango très bien. Opération moko bandeko. Tolanda. Voilà, satana faut aussi lisaye. Au côté na TikTok na yo simplement oui na page d'accueil. Ah oza page d'accueil ndenge ya mbio iloko ya liboso ko sala les nini. Bandeko tolanda. Oui na barre de recherche côté flèche rouge aux monano côté au fini Francis Kabalenda côté au côté na compte na ye ya satana au côté au tali mupandi kuna voilà au côté wana tu très bien oui na si awa côté musapezo la kisa voilà tu oui sikoyo awa oyoko pona eloko liboso côté batie musapi signaler les comptes tu Oyepe awa eloko ya liboso publication de contenu inapproprié et bah c'est vrai on n'a pas menti kotawana yami balé haine et harcèlement vraiment c'est la bonne raison yami ça tout discours et comportement haineux tu aussi ici nao komika envoyé tu terminé mission accomplie satanaza signalé tia kolongwa merci très bien bande ko tout landa ba consigne to c'est longa bongo continuez faut la sauter Balenda. Je t'avais dit que tu vas croiser l'opposition farouche de Daniel Luboya. Nous n'étions pas venus pour donner du fil à retordre à l'œuvre salvatrice de Papa Simon Kimbangu. Nous étions venus pour l'accompagner. Aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu, en la personne de Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui continue cette même œuvre. Mais toi, des personnes de ton espèce, sont des personnes qui veulent assez qu'il y ait toujours une ségrégation au sein de cette famille. Point barre. Tu as quitté pour na kotia bakal na œuvre wana. Tu as quitté na opesa ngo maboko. Bolandela moi sur bien bande konangai. A mon azamu tout etu ko leka bakimbangiste nyonso. Ana carte mon dimité akulate lo côté. Azaz ndoki na kati ya nzoto ya ange. Francisca ngana yo. Soko tiki makambo wana te. Daniel Luboya na nzela na yo. Tika libota wana kimia. Oza Francis Kabalenda, oza Kimbangu te. Tika libota wana kimia. Soko zo yoka te, ngai nanzela na yo. C'est comme ça, celui qui est en train de tirer les ficelles, qui passe par ton entremise, qui jusqu'à présent demeure dans l'anonymat, toi tu seras déstabilisé. C'est comme ça, yé, aroye banape. Daniel Luboya nanzela. Na komo na tata ya mwana pe tata molimo santo. Tote ya na ye lisusi pai na bino, tote ya ne lobi nini. Ngai na te ya bino pe bote ya ngai. Pourquoi bino pe bote ya ngai? Ngai pe nazali moto na koki kobeta libaku soki na beti libaku bo seka ngate bo chola ngate bo finga ngate kasi bote ya ngai ne nga na mesana kote ya bino. Alors sans plus tarder to kokota na briefing to kosala briefing ou encore to kokota na mozindo ya sujet tozana na mokolo ya lelo. Tolandi na ba réseaux sociaux sur la toile comme on peut le dire. Apparition spectaculaire. Il y a Francis Kabalenda oyo afingi mama na biso mama Marie Moli Diangenda oyo azali mwana eliboso ya papa Diangenda qui est papa Diangenda pour certains baébité baptiseur de l'église kimbangiste mwana nsuka. Il y a papa Simon Kimbangu ya liputa pe ya mama Mwelo. Francis Kabalenda elle fait des simulations, des injures, des fausses informations, des diffamations contre la conseillère directe du chef spirituel. Batata wa maman. La carte du gouvernement, tous en a président est suivi la conseiller. Sauf au fini conseiller, au fini président. Mais na lingomba na biso gouvernement ya lingomba en tête président ya lingomba kimbangiste ezali sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani mwanda ndodi et suivi na ba conseiller na eso au fini papa Mbenza au fini papa Simon Kimbangu Kiangani au fini papa Zako au fini papa Simon Kimbangu Kiangani au fini maman Marie Mwilu Kiangani maman Mwilu Diangenda au fini papa Simon Kimbangu Kiangani et voilà les noms ceux qui ont fini encore papa Regain le paix à son âme
au film Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais Lelo, cette femme se tape le luxe d'insulter notre chère maman. Le plus bizarre encore, toujours c'est la cabinet à chef spirituel et sanctionné sévèrement cette femme. Mais malheureusement, le cabinet du chef spirituel ne l'a pas fait. Pourquoi le cabinet du chef spirituel n'a pas sanctionné cette femme qui insulte, qui dénigre le nom de la fille de Diane Nakuntima, ce papa qui a donné le code de la route du kimbongisme? Ma tata, ma maman. Apo Salimba a finga bateau. Nakati Yankamba, qui est la ville sainte. Apo Salimba a finga bateau. Nakati ya bureau ya chef spirituel. Cabinet ya chef spirituel incapable de sanctionner ce voyou spirituel. Armel et tout. Abeta une surveillante. Mbatana poto. Armel et tout. Il a consacré, il a fait du désordre dans l'église. Et à quel chose aussi il y a des filles Tata Molimo Santo. Cabinet chef spirituel incapable de sanctionner Armel et tout. Mais nous, Papa Motenzila a sali pour que cabinet chef spirituel ait sanctionné et Bengana et éradié dans le monde, on dirait de la merde. Seigneur, je pense que le cabinet du chef spirituel doit revoir cette décision. Parce qu'on ne peut pas comprendre, depuis que la Mana Rolanda, Papa Sylvain avait mission à Salarato Tiana, je m'attendais un jour peut-être à dévier Nzela Zana. Et pour nous, à dévier Nzela Tamusu Suba Kotsae, à finir Papa Simon Kimbangu Kiangani, toi finir Papa Menza, toi finir Donto, ma papa n'a besoin de Suba Zana Kota Mokoto, mais je ne l'ai jamais fait. Na Koruto Tchak Mbangis, nous sommes tout un défi. Ils en ont 3 et il a 3 égale 1, ils en ont niveau 26, Babi Nisanga image Oyo. Tout va tirer une image Oyo, Papa Sylvain Motenunzila a fini déjà, papa n'a besoin de Mokoto, ou bien ma conseiller direct. Mais Francis Kabalenda a fini conseiller direct, il y a chef spirituel. À quel chose sur le sika il y a pour finir bana il y a papa qui sont les bana il y a papa qui est ba problème il y a famille et famille il y a lingomba et il y a lingomba batata ba maman droit de réponse au papa Sylvain Motenunzila a sali pour recadrer ce bouli spirituel. Voilà maintenant Papa Motenunzila qui est radié, chassé de l'église kimbangiste. L'homme qui se bat pour l'intégrité, la morale de cette église et pour cette famille dite sainte. Aujourd'hui, le cabinet de chef spirituel radie, chasse Papa Sylvain Motenunzila. Pour quelle raison et pour quelle cause? Des diffamations que le cabinet de chef spirituel écrit sur une lettre. Ça, c'est des diffamations. C'est une lettre à revoir. N'a aussi ça dans les cambos. Bisoba oyo toujours dans les cambos oyo. Il y a intégralité, il y a l'église qui m'anise, il y a intégralité. Il y a famille sainte. Ata bati biso na libanda lingomba, ba bengani biso na lingomba na bango. Mais oyo lingomba oyo Simon Kimbangu Kiangani azali mokonzi. Tozaka na kati ya lingomba ya Simon Kimbangu Kiangani. Alors moi na elembo soki oteli mpono do balika moko ya vrai et que ba bengani yo na sima elingomba zalana konjima atako kufi soko za na groupe nini oza surveillant oza musicien oza soki nani mokolo na yo oyo nzoto ekozonga na mabele bakokunda na bonheur ezali kaka secret entre yo na nzambe na yo parce que obundeli nzambe no na solo olobi rien que la vérité. Babengani Papa Sylvain Motenunzila na lingomba oyo ya bango oyo basala na kati ya lingomba parce que bakimbangisi fo bayeba na kati ya église kimbangisi ezana église mosusu na kati. Donc babengani Papa Sylvain Motenunzila na lingomba oyo ya bango mais na kati ya lingomba kimbangisi oyo biso na bino tozali pe tozoyeba mokonzi azaka moko Sylvain Motenunzila azali kaka kimbangiste. Merci na silisi boye na kombo ya tata ya mwana pe
akosa ngai abongwani pete